Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV na telemi lisusu awa lelo pona kopesa mwa lisolo na besi bizu mingi na babone na nga nyonso o bakotaka po bami abone. Merci mingi bokota lisusu bomi abone et pas mère Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko. Bandeko balandi lelo tozana lisolo bandeko eloko nini esilaka te. Eloko nini elekitika te. Baya mwasi eloko nyonso elekitika. Eloko nyonso esalaka tokolaki. Okoza lokutanaki na mobali no depuis bo mwana. Bokomi pe na suka na etape bobalani te. Oake kote na pe kete na ye. Bokoza pe bokutana pe bobalani boboti bana. Esimbi te. Oake kuna. Eloko nini eza esilaka te. Eloko nyonso ezaka na ebandeli pe na suka nango. Eloko mususu ekozata mususu nzambe ayinisaka bino bokozana bino tina suka mususu pe kosila nango na nzela tozana ndeko moko mwasi apesi lisolo na bandeko mpona kaka likambo tika mpona kaka likambo ke eloko nini esilaka te azalaki na mobali na ye esimbaka te wana azolobela yango mibali wana mwasi nde apesaki lisolo tu mususu pe tokobela basi mobali eloko esimbi te batikani mwasi akendaki kote ne mobali pe kote na ye me mobali ye atikaka te mobali atikaka te kote nyonso akomona soki aza na fete amoni kaka mwasi aleki omoni mwasi wana nazalaka na ye ye mobali asakenda na ye asala masolo na ye azwa ya ye mwasi pe asala masolo azwa pe mobali na ye oyo akenda neti na ndako eglize alatisaka ye lopete apesi ye valeur na miso ya bato ye mobali aza soki eza na feti soki eza na matanga soki bakute na nzela exene wana situ soki baza na feti amoni kaka atterrissage ya mwasi na ekoti na mobali napesa ye valeur oyo abali ye ti na miso ya nzambe omwana mese esika afandaki wana abandi lisolo bomoni mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo azaka mwasi na ngai nasalela ye nasalela bamusoka azwi na ye deshe nasi nasalela ye papa osaka na mwasi wana bofandi na ye opesa ye valeur te ozeka kofinga kokende kotongaka mwasi na yo okokaka siko elenge mobali mususu akoki ye mwasi oyo banda kofingaka sali te po botine bana saito monaka te tango azaka nanu na ebandeli mwasi oyo banda kofinga ke obese atala aza munene asali te azanga tai mabumu ekweya me mobali musu alokoti ye na libumu ne akokweya wana na sali te wana alingi mwasi wana akende liboso ya nzambe basali pe mariage ya yo nini okokaka ye te ozalaka nini maboko mibale na kati ya ndako jamais opese valeur opese kaka kokende kofinga kotonga bitumba bayeba bino quartier mobimba na banzete na manzanza na basanya ya ndako na bafrigo ya ndako bayeba soki abokoti bo bangwana bakoti esili yo ozwi ya yo kuna ye pe azwi ya ye sikoyo nini na mesa ya bafeti bato baye kosepela bato baye kosepela esengo ya libala esengo ya mariage ya baptême ya communion olokota esengo wana obina na baninga akoti na mobali na esika bokoti na mwasi bopesani bonjour c'est tout bokoti na piste bobini et c'est tout yo ezalaka nini kaka yo finga kokomo bakati na bajeton eza nini tika habitude wana papa gigolo eza ni mobala poto awa tokokotya pe mibali bazala karate na batika o asake kote na yo bali kuno pa bali kuna yo soko pesi na mwasi no valeur te musu apesi mwasi ne valeur bango bakoma kotambola kaka loboko boye mobutu na bobila dawa yo soko omoni baleki esiyo baleki na mesa na koto bakena feti kotonga te bakena feti nde kosepela okobimisa foto ya kala ya mwasi wana ba video ya kala botala na 1933 na 1930 comme le quoi papa moko bwazana na théâtre yalo bakaba kama 1930 mobutu asalaka boye
2012 Mbiliabela salaka boy 1950 Kasavu basalaka boy azala ba date nyonso na mutu nde na kati ya fête wana esika nza kotambola ngama ko bimisa botalawa na 1990 tango nazalaka na Angélique na 1990 Angélique asalaka boy na 1950 telangani la komisaka ye boy finalement ko papa ya ba date batu balembi yo kaka batu bakopesa ripoti boni mwasi ye wazalaka ne ex alobaka ya yete soki mutatuna baka bon nzamba salake mutamtake ne kote na ye pasi abali nga pe na sina zumo bala pesinga valeur na miso baboti na ngai nini omoni mwasi na mobali so baboyi mwasi soko aboyi mobali esilaka mwasi akangaka motema esilaka soki mosu asi azwi ye akomi pesa na mosusu me mobali ezalaka pasi me courage ko zala na courage tika ndeko mwasi kimia oyo nyonso baza na bitide akosalaka ndenge na botika luka vi na yo esimbaki te otikeka papa ya badate ekomi kokende to bayo avant olatela mba na chambre mpo ozokende na feti il faut bongisa badate ya bafoto oyo okolakisa na meso bakotya yo esika okende bamesa nyonso bafeti ya poto bayeba yo tya mpe moninga alaise ko ya ye mobali azwa kuna atunaka yo te mobali wana ayebiki azwaka mwasi wana azalaka marie aremarie lisusu abali ye basali mariage liboso ya nzambe akomi kokipe vi na ya sika na mwasi wana jamais mobali wana atunaka ozalaka na nani soko omoni mobali ozwi mobali akomo tuna opase na ye to yo komisa pase na yo na mobali na yo to bamitu na bino esalaka te okobake mwasi oyo mokakende kozwa mobali mosusu mobali mokoka kozwaka mwasi akobala toujours akosambwisanga mpe lokola azosambwisa bamisusu eya nini esilaka te eloko nyonso esilaka ezalaka mpe na suka nango botya na l'aise soki amoni ata apparition akota ata na wenze mama ezala na shop oyo nyonso ezala mundele azalaki pembeni na ye soki congolais mama akofongola telefone abandi kolakisa foto na 1950 na 1993 na 2014 na 2018 ekomi liboma sala badelivre yo mpo oza deja na mwasi pembeni kipe mwasi ya sika oza ne pembeni mpo mwasi wana ozalaka ne mpe asi azwi mobali ya sika azokipe makambo mobali wana ya sika mpo soki ozokontinue ndenge wana kokobela AVC otiki nyonso eloko nyonso akotika tika eloko eleki tika te kotya moninga no mal à l'aise feti nyonso bayebeli yo bashopu nyonso bayebeli yo esika nyonso baafrikain bazali bayebeli yo okomona tala akoningo bimisa telefone alingi olakisa alingi oloba ata soki aza na lisanga na kati ya réunion baningi omona alingi obana bato balingi bese toye mpo na bakambo ya réunion toye mpo na basolo ya mwasi wana te tika kombo ya mwasi wana nini ezotungisa kaka nini ezotungisa yo kofinga mpe otika te mwasi yango azane na mutu mosusu babala ye asala mariage luka mpe oyo yo wana ozwi soki ozwi mama soki mpe ozwi mwana lokola lelo bana ba 20 ans bana ba 19 ans oyo butu ozobetela lisolo ya miyebi na ntango nazobetela lisolo ayebi ke oyo eza bazoloba ngai mpo yango nde asalaka bato mpe batambolaka na ye bao bakendaka na feti bao bainvitaka na bafeti bayebi ke ye nde bazolobela bino bato boyebi ke ye nde tozolobela bosimbe na mato bopesa conseil atika mwasi wana à l'aise apema mpe ko aza mwana bato bopesa conseil mpo bomiyebi bino bato bobetaka ne masolo bato bopesaka banews ke mwasi nole tomonaki na mobali na ye wana boye na mobakomaka akosima lokola bapaka lokola Rani Fabiola na Rob Odwe basongiso mpe mosusu bango wana bino boza bina bandako na bino bolingi bozwaka songisongi ya batu bobana kotyaka yango liboso bato bapema na bakartier mpo na lisolo kaka ya mwasi wana bato bapema na baeglize bapema bisika nyonso ntina bazamba mpo ezalaki na banzinzi na mabata
na banzete bayebaki lisolo na yo. Soko za na France yo moko miyebi. Soko za na Australie o miyebi. Mais lisolo e utine libanda. Oya koyoka lisolo yo eza nde conseil ba papa wana. Papa mobimba atika. Atia mwana batu à l'aise, asi abali, asi asali mariage, aza bien na mobali na asika. Yo po oza kuna na makoko na yo, na epite supu makoko, oza pena ba jeune fille yo, po linga ba 19 ans, ba 18 ans. Tia bango pe à l'aise. Donc, tata si azui zela no asake gauche pa ke droite. Otika te. Ofinga famille mabe, ofinga moi sola mabe, obota na ete, zata na souvenir abana, wala pwani moi sola zongsi la kaote. Pon éducation na ye, pwebike na bota na yo, bana bazana kati, makila ya papa zana kati, bana bakotika kobosa ni papa, ni mama. Mais yo sala nyo s'oppose bano kabola bango na mama na bango ke mama za mabe. Mais un jour, moye ko tangisa makasi, bala bakoye baka vérité zo uta wapi poye moi sona mikolo soso kwa zana bata souhaita ko ba bonne chance po sa zune mutu mususu asi abali baso ba pese valeur azana lopete na musapi soki bokutani soko pese mboto vous passez soki bozana feti bina papa mobimba papa mobimba hanga ozobina ozo sepana ex na mwasi no oyo zuya sika yepe mwasi pour na pela mobile bazobina kanga photo buka kingo eloko ni esila kate oyo nyonso ebika za na bitidi wana azana kawana oyo modèle onga na zobetela lisolo bo pese conseil atika akipe foyer na ya sika po azala pe à l'aise po tolingi te pas la mal à l'aise o pe mwasi côté pe abala azala à l'aise na mobali na ye. Po mwasi mobali ye mwasi na azwa atuna jamais mwasi nenda tiki sanyo nenda liaka na sanyo atika salite jamais atuna mwasi ni passé ne me bolingo nde ekotisaka balingani na mwasi na babala mtina ndenga pesi valeur abi kazo créer vie asika le même toi aussi fais ça luka otia mwasi no na motemo asika ba 19 aujourd'hui toi za mama fanda na ye chaya à l'aise bakinaza na mobali azala pe à l'aise tango zo mitungisa omoni ye nazalaka na ye nde sala nini soko zalaka ndo kasiti mwasi mobala na sala valeur akoboya ye bien sûr bozalaka ne c'est oui c'est la vie ezalaka ndenge wana soki esili tika zala ndaku no à l'aise soko tanga bible otangi nze mwanzambo okoti soko tia papa mobimba kaka yo mama kolo lisolo apesaki yango wana alingi azala à l'aise azo souhaiter ba bonne chance ye pas souhaiter ba bonne chance na libala sika koti na peta musapi balatisie alingi ye pe un jour aluka mwasi akota alatise lo peta musapi azala à l'aise. C'est quoi ça? Bilo tozo tungisaka basi modèle wa lolengo wana eza nini? Tiko tambola kana ba vidéo ya ba 2000 ya ba 1940 tala awa na 1933 Angélique asalaka nga boy awa na 1925 ayo komi moto ba date papa na théâtre tala venir no liboso tala via sika luka musala luka ndaku fandana mwasi na yo luka via sika yeba nzambe kende église to abinemite o azana habitude la penza tika volume de kolanda bomi yebi babo bazana habitude wa to tangi kombote mais azana mboka libanda o pe bazana mboka eska to fandi ala kato Australie bazana habitude wana batika poza conseil moi sinda sengi boye bisa changa à l'aise na koma mwasi ya bato na lata pete la musababala ngai. Je suis occupé na un nouveau marié, na un nouveau mari. Yepe aza occupé na une nouvelle femme. Nini kaka. Si quoi tozo ele susu nini. O asa azu gauche azu droite. O azala mato ya koyoka ayoka. Bozala l'aise, mbote na bino na kusena ba abonné na ngabo kota bomi abonné masolo eza vrai, masolo eza wo, mususu ekoya nango toko participer
topesa conseil oyo ayebi mpe na mboka wana afandaka soki Paris, France, Belgique, Australia, Melbourne, Adelaide, Germany, Italia, na Grèce ke bozala batu, na Kinshasa, na Lubumbashi, na Kinshasa, na Congo, na Kisangani bozala batu a modèle lolengo wana bakotani na situation ya ndenge wana boye bakopesa bango conseil boyesa bango bazala kimia batala bafoye na bango asika po babongisa bakende liboso mpe mwasi kota azali ata afoye na sika bongisa akende liboso. Je vous souhaite une bonne chance na bapapa wana ya bamama mpe ekoya. Ok, si you baeza wabino mama Henriette Kilumbu Shembo TV. Apesi mno bambote mbote bokota boya mi abone. Journée malamu. Papa, yoka matoi, lembisa, tika bajeton, tika ko lakisaka ba photo ya mwasi ya tango ya ex mwasi kozaka tango ya kalapo asi ya bala, alata lopete de l'église, soko komi na fête bina kaka papa mobimba papa mobimba okoti pesa la plus la papa mobimba olakisiki papa na yo mama pe kuna mama mobimba mama yepa lakisiki mama na see you bye je vous love eza wabino Henriette Kilumbu Shembo TV masola eza kitoko bokota bomi abonné suite kolanda na sima je vous